nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi ndenge bobo meselo tolobaka ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Tolobaka yango pamba te po ete bande kolanga kolala kola mokezeli ya bitide te. Soki nzambe te eloko moko ekoki kosalama na bomo ya moto te. Ndeta latina biso tolobaka ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Nde yango bande ko balandi na sepelaka pe bisika nyonso ezwami bino pe na tango nyonso bokokota pola kolanda biso ete elongola ngai tolobaka Yesu Kristo nde moto ya yambo wana bongo penza na lobi mama Fifi Solange Nsudi vraiment lobalanga elongo ete Yesu Kristo nde moto ya yambo pe merci na yo mama Fifi Solange Nsudi po ete oyingeli ABC pe olukaki nga penza na febe olobi Océan de la Presse na CP na bémission ayo. Merci pambate bozali ko bota maebele pe merci na yo na toto sukami na musala penza kitoko zali ko sela biso na zali ko mona penza ata koto zali ko kendela mwa moko na tamboli ya nkolo Yesu kasi naza ko mona penza mosala moyo toto sukami mobali ya pembe ezali penza ko monana. Bande ko balandi nalingaka to solola bana mboka nalingi penza to solola pambate maye mazali koleka la République démocratique du Congo ezali kamwa pema ya solo moto na kwa na ye ndenge tolobaka akoyi kosala eloko motema ne sepeli ndenge tozana kabuya awa tozosala esika moko mokonzi la biso ezali mama Chantal yao kasi kabuya pe akoyi kozala na ye na posa na ye kokesala par rapport à posa nanga mais soki ngai kaka na kabuya tobani kotambola na mayele ya mabe tokokweyisa ABC nde tina bomona kayete bamboka pe ba société pe ba entreprise biso zali kotambola malamu te po ete bisika nyonso bato basangani dongolo miso azangaka te moto mabe ayaka te po alakisa bato eloko ni ya yebi ayaka te to pe abakisela bato neloko ya kuti bango bazangi kasi ya ayaka nde po a détruire oya kuti la kabuya moto ayena ABC alobi tenga na yeka ke pola longola kabuya botela moto ya mabe ya congolais na lobite ke na ABC za bongo nazo pesa ndakisa ya mosana nga poze sikala zosa pola boyela tanga bilo na ba société la bilo ba kombo lo te boya ko intimidenga yango la pesa ka mingi exemple ya ngai na ABC yo oyei ko bakiselo côté pe oyei ne lo côté mais olingi olongola bato yo kuteki bango baza ko sala misala malamu nde Congo ezali pasi pe ba mwana mboka kimbuta longonya na yo papa pamba te bakino ebele bayebi yo te mais bakino bayike bayebi yo na herbe ozalaki l'association la bilo balakine baya pati bato bayike ola bolanga kotanga bakombo na bango bozali ebele pe nayebi bino mais kasi ezali pasi pe mawa na komona ete bakino bapesa o motema bakino balingaka o mingi pe bokei boyangani botia association la bilo balakini parce que bino nde boza ba vrai kinois boyebi bozaki na makambo na ba musique ko soutenir Zaiko makambo ebele bokendaka kobina na bino po bakonzi la biso babinaka ce sont des grands danseurs soki boyebi te bakonzi mboka la biso bokotala bango na ba concert ba Ferre ba Fali ba Kofi ba Wera ba ni on eza ba vie privée la bango mais ezala bamboka musupo kuta mokonza mboka zo kata makinu bongo eza crime parce que tango comme pe mokonza mboka faut la ba respect la ba dignité mais ba konza mboka la biso eza contraire mais ya kamwa pe pasi pe mawa bokomi na ba poste minier le quoi gouverneur de la ville
oza maire de la ville ndenge bato ya lopoto babengaka ya capitaine na biso Kinshasa kasi yo moko liso lingo détruit bato bachela motema yo moko penza otelemi wana poza na face mibale otambola kala butu oyebi capitaine no malamba mabulu lotiliki ezali te ba érosion na parlo même pas yo moko kuto seka okitsa volobi bongo ngande mna ko bongisa Kinshasa donc o sepelaka no ba mabulu wala ndeza ka synonyme ya mbongo na bino poto ko okele ko se plaindre tangu eko bana ko boma batu bayembelo papa kimbuta yako tala nde bino bo sepelaka population azazo bayembela bino pour la buzoba mais papa nanga ya solo boza ba kinois mais makile ba congolais ko sali kolona yo gouverneur de la ville na biloko bozo sala oko sepela lo bipa peso poste oui ba ko pesa yo po eza bongo po kinois za bolole kinois za zoba za nyama po kinois aza ko ya ko soutenir bino na kati ya buzoba peuple o ba finga ga epo na nini azali na nzala za na makasi te et puis na ko ipe ko tourner pour la bilo peuple congolais changement de mentalité peuple congolais ba cliquer na kati ya mitu na biso eloko ya mabe o lelo boko ko changer te bande ko langa kabuya na région ko pesa ngai téléphone nga pardon bolimbisi na cha audio moko ezo circuler sikoyo maintenant lo balo mo mukela ko sengo pardon mona papa langa limbisa ngai il faut na pesa audio wana mwana mboka kabuya na yokisaki yango te audio wana circuler ba réseaux sociaux bazo finga biso donc RDC ba insultaka biso tout moment likola ba chef la biso bokotela ba vidéo bongo ba chef ba bino bo voter bango hata kutu bosolo balanga kabuya la kitsa motema ça m'énerve vraiment parce que ezanga mais ceux qui batuno so bazaki lokola nga mais Congo bakoyi ko finga ngote mama moko akoleka la pe awa abenga mama na zolela halobi ba crime ezo sala makasi mwana nga lazo protéger oyate pour ceux qui oye bakoye ko kango parce que nga moko na yoki lisolo halobi mwana nazo protéger ovana na yo nga moko la koya ko sala émission ezali pasi pe mawa bande ko bangai mama wana azo yebisanga nini halobi mama est-ce que nzambe ayoka kabiso surtout biso ba mama kolelo tozolela na âge nanga mama onazali makambo nazobika la sena moyoyo nzambe kaka mais ibele na koya ko betelo masolo yango en direct la TV bo yango nazolela ka nzambe yango lisola biblia etikala kaka la bible nzambe langa sela Congo ya kokamwa po tala bakonzi oyo tozana bango tala bato bazo gouverner République démocratique du Congo Kabuya l'homme puissé za pasi pe mawa tala président Shadari azoko kakolobate dauphin pourquoi azolobate parce que risque akoma lokola lelo Lorenzo abaluke Eduardo apesaki na poids na ye tout na Angola pona kobimisa misolo miyiki ya kopesa ba américain na tango ya Obama pour être abimisa candidat unique pe auta ka na parti na ye un peu là auta na lunda na hôtel à côté ya Unita alita ki pa nyokola ki population na ye moi tango moko boy mais abola muna ya senga ki la bango na lisukulu wa ye alobi to kangala au ceinture to bunda a présenter bango Lorenzo mais tala Lorenzo abaluke Eduardo Eduardo a polité mais Lorenzo a bongoli makambo nde loko président la biso Kabila zo banga la dauphin na Shadari yango bozo mona Shadari azoloba te mwana mboka Kimbuta zo mema kaka la lokuta amema na bambia sineke bamesana wala politique ya Kimbuta na Joseph Kabila kendaka na ye kotoyo apesa ka misolo kotoyo population congolais ekufa la nzala mais ye afungola mundo kote la koloba pona nini mukolo oyo dofa ko fungola bibebo na ye koloba letando eke il faut akwaisa Kabila akokwaisa Kabila lolenge nini tanga ko sala lisukulu waye akopesa budget est-ce que akopesa yango la 16 millions koleka Kabila est-ce que akopesa yango la C ya koleka Kabila bisika oyo moni mona mboka Kabila acheye glue super glue na monoko po ete dofa lobate po ete mukolo dofa akoloba ezali mukolo oyo il faut aboma existence ya Kabila ye a avancer po balinga ye tope akota la se ya Kabila po population eboya ye
nde omoni dauphin azali kokende na masano kasi bandeko bakongole bavideo oyo nazotyela bino baémission nazosalela bino te mpo na masano ngala kabuya l'homme puissant tozokitaka kokina kolukelaka bino makambo ezali te mpo na totya vi na biso en danger ezali pe te mpo makila na biso etanga pamba lokola ya rosé ekendaki mpe ya koboma basuite to ya bana na nga to ya bapara na nga ndenge ya rosé esala mais tolingi quand même ki ata tokufi lelo boyebaki ezalaki na cameraman moko kabuya bandeki kobundala mpo bino bakongole bozwa image oyo mwana ya moke mais azali kolala pongi te kokele koluka kosala barecherche mpo nga mpe natelemaka letando eke koloba mpo na kosauve bino population ya matoi mangongi ya lokoso ya ba 5000 bandeko banga bakongole boza wapi eza ekolo ya biso moko basi babomi biso na nzala basi babomi biso na konyokwama kasi mpona ni bozolanda bango botala bato bilo bozobetela maboko botala bato bozoloba yandi kaka bazokaba 2500 mpe mokwani bimaki 2500 ya pamba te monta toyoki yango wana me tala moyibi ya tyala mwana koliaka mbongo ti wapi moko bango bakokima yo mpe okima mpo oza na problème otekaka mbongo me koma le baluba bino bobimi bato mabe boye ngai nayebaki baluba baza bato ya bolingo makasi mais ce sont les bateaux lelo tokomona bao baza bato mabe docteur Gilles Tibwa bolimbisanga nalobi mpo na yo te na règle nyonso baexception ezangaka te mais tala mama lokola tyala mwana moyibi tanga yoki ka batangi redi ami sazala Adolphe Yaka redi to repesa mbongo tala azalaki te boko tala video yango moyiloba aye mbango obo pesa mbongo na tyala mwana obomisa via bato mwana bato meje 30 tala lelo nde akefa na poto carré ne katana mais okofuta ba congolais ba video bozotala muselo to sala ABC bo s'abonner bande kolanga tozaka ko sala veille patriotique tozaka ko yebisa la congolais ke ko voter ni amate tozaka ko yebisa la congolais ko landa mutu pola nzala te tozaka ko yebisa la congolais ete moto nyonso oya ko sala pembe na yo azala moto malamu pe moto wana olinga ye penza autala kati ya motema non inspiration divine de kolanga kabuya l'homme puissant tchala no ba video kimbuta seki bilo ba opposant alobi tala ba petit wala bazowela ni ebongo ba posto menga pe kimbuta la kozwa moko longo na kimbuta okozwa yango na banyama no bakopesa wango mais soki élection ekozala batu lokola bino nzambe kaka bande kolanga to landala bino elongo boni misolo kabamaki oyo bakokai kopesa ba fonctionnaire batangisa bana bango oyo bakokai kopesa ta ba pensionné kabuya l'homme puissant tshela biso machine ebongo tokozonga la sima ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. 2500. Napesa nani? Chala. Zongi sasa mama. Zongi sasa. Redi amisi. Na pesa redi amite. Zoambongo Mwana idiofa. Fadio. Na kozonga na 3h du matin à pied. Ti commune ya Kinshasa. Concert ya nani ya Kofi. Il chantait comment encore? Dinote. Bango Bilawan à l'époque là. 3h du matin, nous rentrons à pied. Donc, Moutoko Samoninga Azate. Dans ce pays, il passe dans mon représentation nyon sur Kinshasa et ça awa. Avant les États-Unis, vous avez mis malé. Bozo mambo. Vous mettez maboko macha. Vous avez qui moi. Naina mbongo mke. Na pesa ino mbongo mke. Est-ce que vous comprenez? Mais après, si il y a Chadar, si il y a Misato, on a toujours oué là, ma famille va contrôler. Primature les Assemblée nationale les Sénat les
Yandre François Moko. Simaya Shadari. Après, on a total pas petit na biso bango poste. Après, bango ma ministère. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko bolandi penza lolenge nini o elekaki pe esengo ya bato mawa ya ba congolais. Misolo ya lolenge wana ata 2500 wana. Soki ba benka ba fonctionner ba pesi bango ata $100. Et qu'on suffira ata pour la bango pour bazwaka ngote. Soki ba pesa ata ba soldat $100 wala. Et qu'on suffira na bango kasi tala moto moko azo kabayango pe mutu wana za censé à cause de la président lobby à République démocratique du Congo. Po ba opposa bazo melisa bango mabeli. Bande kolanga mboka nini o tozala ngo siko congolais ozozela nani abundelo po yozala na leader ya opinion te. Ozala leader te congolais. Qu'est-ce que ça va opposer la biso bazaka kokosa? Hein? Makabo bezo salama. Na miso ya bopoza pe bayebi yango. Mais siko congolais yo ozozela nini po yo moko la muka. Ozozela ka batindika yo na marche ngo le 26 to mona pe ba Vitel caméra batambola. To mona ba Félix bazala. Bakozala te bande ko banga. Kaka bino mo brokele papa bango batelemi liboso miti ba balukela bango bazongi na bango. Mais sort wale komisu ya bino. Jusqu'à kaka si bande ko langai ba leader na biso tozala posa la bilo bo telema. Bo yo kananu mawa bo landala audio oyo. Ezo circuler makasi. Na ebité. Na rosala droit de réponse nango te parce que je ne suis pas un imbécile. Parce que ngala nga ko répondre na silence. Mais quand même na koloba mukie na tina yango parce que so na répondre. Je connais l'Angola avec certitude. Nayebi on a ba province on a ba salité nango. Bato bazanga wese. Baloka ba Brazzaville. Nayebi pena salité Angola. Kasi zaka lokola passe na biso biloko ya biso moko kelaka la bamboka bapaya ya kitoko ya biso batikeli biso mikuwa. Tika basaka la biso. Tolandala onyangala kata oyo makamni nango aloba ipo ba Congolais. Ngai yo poza koloba yo mwana mwasi oyo yo finga mozombo yo zali nani o finga mozombo lekio na valeur yo kokana mozombo yo moto pamba congolais ozali na nini na mboka na yo congolais ozali na nini na mboka na yo toleki bino biso bazombo toleki bino yango bino mitema mabe na kindoki ba poli bozanga manière bozanga civilisation yango bamboka nyonso ezali voisin na bino balingaka bino te babetaka bino bafimbu ezali te mpona jalousie na bino jalousie ya nini un peuple non civilisé peuple bakorrompaka na $1 na élection peuple yo bafutaka salaire ya $50 epai ya chinois na Congo kuna peuple endi afutaka $20 ya salaire par mois bozana nini bino bakorompaka bino likolo ya $1 $100 boteka mboka epai ba Rwandais likolo ba $100 ba $20 bozana nini bino bosakana bangole toleki bino mboka na biso ya lisomo bino ata mboka na bino bongi lelo ke koma lokola ya biso te mukolo mboka na bino ke koma lokola ya biso Angola boyeba mukolo na biso Angola sitokomi lokola États-Unis na ba Chine bino kana biso bino banani tala botika mboka kindumba kaka bino boyiso kindumba na Angola botiki mboka na bino bokimi nzala mboka moyimba bataminele bazalaka te biso bakonda bana classe nyonso bakonda ba mama nyonso bakonda tala ka ba video na bino ba Congolais ndenge za kisasa bokonda donc kabuya l'homme puissant moye kutula sisa tango la suke ate donc ya liboso tala kaka kendenge mutao sakala biso koloba ete biso ndenge tozalia wato konda abukina lokuta parce que nga moko ne naza boye naza mukiete naza munene mais azo sakana bino pourquoi parce que bakonza mboka ba rendre biso ridicule bakonzi ya Congo bango tout bakimbuta ba Kabila ba Vital Kamerhe ba Félix ba Bemba bango tout ba rendre biso ridicule. Le quoi bazo sakala biso jusqu'au propre du contrat bazo manipuler biso. Talandenge batu ya pamba banyama. Ba pays nyonso limitrophe ya biso 9 pays to l'équipe bango na tout richesse ya makasi o ezole sa bango. Mais lelo yo bakomi ko finga biso. Bondumba bo soto o eza na Angola. Angolais bolimbisanga mama Chantal ya o pardon. Ata uti ko botele lo zo tanga makila makeba laila mobali likolo mbongo.
ngala bana mona ridicule ngala ndaku na ngale berger bangolais mususu soki bakie na soyo na kulanganga la tika ndaku na nga wana soki bakie na Luanda la kuka mwana ngo to déménager à une place mususu na dundu la parlons pangala tikele bandaku na otikela bangolais bande kolanga ba congolais te bangolais bazala kindumba ya salité balala na ka ba visi ya boy oh mobala mutu ba ça l'échange baza babula meta la congolaise soka ke sika lolenge ya pasi na yo azu na mboka na ye akena kitoko na ye na mboka mupaya bakomi kosakala na ye bandeko na nga bino mpe bato bozo voyager bandeko na ngai bofingisaka mboka la bino te toza na pasi ya solo balobi mindele balobi bata mayele balobi toute vérité n'est pas bonne à dire ndeko na nga atozo kufa me kobetela muto so solo te muto aza pembeni oyo kasasa ndeko no ata tantelo loboko okoyebisa vérité lo polani lobi na tongo ka yemta kofinga yo soki biso biso ba congolais tozo finga toza mutema kosunga te combien plus fort yo kela mboka mopaya olingo bimisa mabe mboka na yo yo gaiso ko yembi la lolombo bongo nde babikisi yo et puis muto azolo baza muzombo te na yebite po bazombo pe baze pala biso ayeko lingala makasi bo yebi ata portugais taza l'accent portugais te ta musasa ka ndeko la biso congolais asali odio na yeka po finga yo abimba lokwa muzombo angolais bazombo bato apasi ngala tangila bango bato bayebi kolia talala kala likayabu azokufa nzala po l'économie asomba kelamba te mutu ya pasi lokwa muzombo ese muzomba ko finga kinoto congolais bayebi kolia te balieka fufa mwindu metala lelo bato bazofinga biso pona bino bakonzi bozolandanga sikoyo pona ni bozala ba démissionnaire te pona ni bolati ba congolais sonya lolengo kindumba kaka biso miibi kaka biso makamabe kaka yibiso moyibo eza na Angola ya Angolais ye moko mwana mukia ya neva azotambola la pistole azokele koyiba na Congo eza bongo te na Angolais keba soko kute na dreda ya mwana mukia ba dreda wana eza euti pa la biso c'est ça des Angolais bala mike batambola la pistole azo braquer we pa botolo mbongo ba Congolais belé milimo na bongo bebi tang bakena Angola et puis passe yango bazokele kokende boy ba Angolais o baza ba faibleur misala nyoso za ba Congolais bato basala bango kotonganda ko c'est des Congolais gouvernement na bango c'est des Congolais mais tala nyangala kata ya mutu asali vidéo na epo amisepelisa afingi biso likola ba konza mboka mais ba konzi la biso c'est inhumain bozala mitema te tango ozo sepela ba finga ka peuple na yo boye oyo ozo gouverner ozo ntima ba rendre mboka na ridicule mozui ba minerai ya mboka ko kabela batu wana oke ko corrompre bango po ba aider ofanda na pouvoir ah nzambe nalo batalo kola king Kester emenea personam abi Yesu yakali susu wana mokili Yesu zonga tobeleli yo mokili mobebi Satana lingi amemela yo mokili olifelo tokomi koboma na koyinana Congolais batieli yo couteau entre yo na ndeko na po potana bakonza mboka o po ani bolongwa te bakonza mboka o po ani ni bolongwa te nzambo ko tinda moto tinda kina Sodome na Gomorre te zikisa bango na mabota na bango bisika bazali osala kala Sodome crime o ezoleka la République démocratique du Congo nzambo zomona yango te ezaleka ya Sodome na Gomorre mais o eleki te ya Sodome na Gomorre bakonzi ya mboka baza ba traître bazo trahir population na bango et lelo oyo bazo sepelana kimbuta lobila ko soit poste moko aza trop sika ko zwango bazo lia ba mbongo lelo bazo kabela basi so kute na serkwa kimbuta ba sombelo lopango mais mbongo wana bazo zwango wapi mbongo wala bazo zwa wapa créer DG kaka ye moko comment ko zombongo yemo batu baza impayé mais bango bazo lia bande kolanga Jésus tu es où crime oyo zo salama contre l'humanité ozo mona yango te nzambe ba Congolais ba kosambela ndeni ti ba kokota la bango na bakisi ti mutu na sagoya ko mona ke nov malamu kutu na kota la kisi pona kokufa nanga nzambe yokela ba Congolais mawa Congolais makambo o bozo yoka o révolter conscience la bino bozo na mutu akobundela bino te bozo na mutu akobundela bino te bazo beta bino na ba pays bazo finga bino na bamboka bapaya o biso tozo lesa bazo finga bino bazo bimisa bino lokola bazoba batanga kutu te bino bozo kele kopesa ka bango ba cours ngayo na bana ko pesa cours à français na Angola
bangolais banyama nazotangisa bana na bango na bango mais lelo oyo kaka bango vraiment c'est regrettable bandeko langa et puis tosepelaka te bandeko langa ntango biloko bezosalama yango ermo nazodeplore baréseaux sociaux et comme esika motu nyonso akofabrike na ye eloko asali na ye kaka alobi makambo ya kitoko bozolanda te kaka makambo mabe mais toi aussi tu es congolais ntango okoki audio wana okoki mpe korépondre motu alaka na audio na même voix oyo ekomeli yo comment bato baozanga respect boye na nation ya biso comment bato baozanga nation se biso bayalelo so tokangi frontière na biso na bangolais bakobika esquise bo esquise nga tokangi ba frontière na biso bangolais bakobika bangolais bakopesa biso eloko nini oyo biso osangi soki eza motema mabe ya bakonzi na biso te Kabila démissionne toako Kabila n'époque Mobutu bafinga biso boye te Joseph Kabila qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête eloko nini ozoluka po démissionner na bacrime boye ba Brazzaville ba violer ba mama bangolais memema bazo bafoué biso na Rwanda koloba te Burundi mais Félix yo po keleki soki na Burundi ko sala nini bozo ki na bamboka la ko sani bato bazo violer biso bato bazo boma biso bozo ki luko négocier na bango nini vous aussi les opposants bozo ki naka kuna ko sala nini bandeko la ngai lito ici na République démocratique du Congo bisika ba institution evandi topikola bato wana nyonso et nos musiciens sont des traîtres merci na bilo pa ba diaspora encore une fois ba komata na potote tala tchala mwana biloko azo ya mbongo ayo kita wana kimimba lokalo force mama mukolo a maltraité via MG30 à côté la bouzo balaye tala lelo via mwana bato akele ko sala ba fausse couche tala lelo carrière à mwana ne baby donc bozo mona ke la Congo tola muto to kochela mutema te alors si qu'on a Congo méthodologie nini boza nango bino ba opposant kaka e ba marche on a assez avec des marches bosse le biso ta méthodologie ya Franck Diongo to bunda une fois pour toutes la mboka la biso pour refouler les étrangers to bunda to longola bateau la pouvoir ba oyo baza ko bundisa Congo tous après le changement ba congolais balingi oyo beselinga mawa mwana leki langa mobile na vanda na ye Kabuya sa témoin ce kaka courait ke baleli na botama congolais ponani donc aboyina libota na ye o abotama parce que quand il parle de ça sans tenir compte que azako tuna pourquoi la botama ki na ba famille lompinga tala mwana aboya famille na ye tala mwana aboya mboka na âge na ye a regrettera pourquoi ça congolais crime ni na ça pona ye ko za congolais ça crime pona nini bolibo comme ça biso to boya kamboka la biso pona ni bolibo comme ça biso to kimaka pona ni bolibo comme ça biso to kelala bamboka bato ba finga kabiso. Est-ce que penza ngolais ko lo bela biso l'époque à Mobutu mais ero Mobutu ça fancho ki kala a Mobutu moli mone pe mala kimia lelo lisusu lo kinza ba papa wemba la kanisi alobi ata Martin Luther King alela ka pasi ya boumbu ya Afrika na lolaka la e Desmond Tutu alela ki biso bozo ki leka ko teka ka biso do jusqu'au preuve du contraire lelo to zakaka boteka ka biso to zakaka esclave Congo ezaka ko vivre esclavagisme ti lelo tozaka esclave congolais na nazo liberté la été indépendance ezaka lokuta do lo lenge bandoko balandaka balaka biso ya balobi ata bozu lipanda avant indépendance ko salaka après indépendance do tikino lelo oyo biso tozalika ko bika na boumbu Kabila yo po yo koti biso sur la boumbu bino boyaka ko libérer biso pona nini boye pona nini pasi ya boye pona nini kaka ba congolais pona nini kaka biso to nyokwa pona nini kaka bato tozo pesa bango ba minerai na biso ba nyokola biso bande ko bo compter la bino na mindele te na sala ka émission oyo pour la ko interpeller conscience pour l'éveil patriotique Nanzima nangai ba impite nga responsabilité ya nyonso Nanzima ta lelo la kufa ta ko kufa membela oyo eyokama nakotika koloba te soki nanu tozwi lipanda te nakotika koloba ka te soki nanu congolais abiki bomo ya malamo te nakotika ka koloba te soki nanu congolais azwi bonsomi na ye te
nakoti kaka koloba te soki nanu congolais abiki penza liberté d'expression te. Congolais aza kaka la boumbu pasi pe mawa toloba kasinini bato bochelaki bango motema bango nde bazoboma bino kasi bino moko ba congolais bozali komona te bozali komiyoka te bomi miso pe matoi likolo ya nzala bomi kotila bozoba ya ba $20 bomi kotila bozoba ya ba $50 yazo kakita bokota okimbuta lobi akozwala ba moko wana atangi ka lobi na kopesa kinwa moko na kiti moko wana azolobela ye na bana ye ngala participa mukolo oyo comédien moko akufaka mwasi akimbuta bimi po bokela bango $200 na mwana ye azogele batu wala ba comédien babaluka la mabele boli buzoba boyeko et puis bato nde bokobetela bango maboko bandeko na ngai bandeko balandi ya ABC bandeko balandi ya émission tolobela mboka Congo na ye kobeta mbela bandeko na ngai bomiyoka mawa bisika bozali bomiyoka mawa soki penza bolingi ekolo wa bino soki penza bolingi ete bato basakalaka bino te soki ya solo bolingi ete tozala bato ya solo boloba non na régime ya mwana mboka Joseph Kabila boloba non na bopoza babiso boloba non na ba institution nyonso etelemi oyo moto moko oyo alingi Kongo ya solo azali te bino moko ba Congolais bobunda boluka leader na bino bobunda bandeko bangai pasi ya boye na moto akoki kofinga yo te kindumbe koma kaka Congolais moyibi kaka Congolais bato ba commission moyibi bato ba commission ndumba bakei lisusu kosala complot na batu wana po ete bato wana babengana yo nazongela biloko alisana match biso tobetaki na bato bakotaki bakabila na bokonzi bomoni ndeni bakangaki esengo ba Congolais po bakotela batu la bango pe ata match okobeta malelo ngala kabuya long puissant tokolanda la bokebi boza siki ba Congolais bakozwa esengo bakozwa te po bateki bino deja bazali ko soutenir batu o bakotaka bango na kiti ya bokonzi kasi ba opposant makile ya ba Congolais ali ko la bino po bango pe batomboli miso na bango la ko soutenir bino mwana mboka kone nanga la bosani yote Shuna Rambo gangster Salamakasi batele ekolo Kongo la dengo lingi manipule yango chango la kobe la poche na yo kasi jifendele nzamba kotelema nazali na konzima ete nzambe la balayama na Isaka pe na Yakobo nzambe Jean de Dieu mwambika mamulaya akotelema na komina suka na pesi bilombote kiwa nzambe la molonga na mama Sylvie bon rétablissement l'après-midi na pesi mbote l'artir ndombasi mbote na Jupiter Bokonji la blessé wika mbote la mama Chantal Yao la patrona mbote la papa Osé mbote la Bianca la Rebecca pe mbote et comme la femme puissante bokila le condé femme pekato mama Mboyo mbote l'Angelo Sandra Nila mon cœur mbote la Rita Mawete l'enfant propre na Londres mbote na Chantal Eswami mbote na docteur Jules Tiboaboa bon rétablissement à toi aussi pourquoi pas Sophie Makoma na molonga na Steph Zao et mbote la bino nyonso la bosali bilote na linga kabino mingi Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo na ndako loba pièce so tonda amu mbote na bande kolanga nyonso mingi ya kolobezalite kasi ngala bino tokuta la mikolo mizali koya Henri Lambala Lokwa Emmanuel Chaba merci la Pape J directeur de recherche stratégique merci na Sango Mokonzi vraiment na sengi kaka na bana membre ya Planète Saint-Denis na président la Chabani bo pesa merci na mona mobalo kabuya l'homme puissant Pierrot Lulendo pesa kabuya merci poete a telemina sima ya caméra azako bunda pe ko sala musala na ye poete ngai na mona na ndenge bozo sepela bo pesa merci ya koleka lisusu la kabuya l'homme puissant
Merci la coordination de Jimmy Boyembe. Vraiment, papa Langaï, Jean-René Mandombe, pesa merci la maman Chantal Ayao. Pour grâce naye, ndé beaucoup dans l'océan de la presse. Guy Lompinga, en Afrique du Sud, Yona Nana Lompinga, ya Guy na Mervedi. Bo pesa merci la maman Chantal Ayao. Merci na Neven Lompinga. Pe merci na Ogradir. Gloire Esther Boluka. Bino tuna lingaka bino mingi. Ba pour amento angolano. Bozonyo kwa malaren Olga Lompinga la mokiteno Florence Batondomido. Innocence Bolipotiolo pe soda makasi mboma. Na pesi bilombote bijou kolelate nzamba zala bino. Toko refoulé bangolais qu'il pleuve ou qu'il neige. Bako zonga. Betidi angolais tout bazalia na ba territoire na biso bako kende. Toko benga la bango na kombo la Yesu Kristo. Amen. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.